nzamba koki ko simba mitema ya bato ya mabe pour que batungisa vie na yo ozanga kimia batuka yo ba mortifier yo juste pour que mema yo na gloire na yo ye kola ko limbisa fongola motema na yo limbisa moto nyonso asala yo mabe même nga moto nazoteya yo eza na bato osunga na vie moto yokeli ma osali bolamu mabalukelo akomi koluka mawana aluka soni na yo le temps qu'un enfant de Dieu bien aimé tozongisa toujours bolamu. Ozamalamu chikangai na yemba Yesu ozamalamu chikangai na ganga chilumbu yozamalamu fona maso sali ngana yembelio ozamalamu 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 ozamalamu. Bisika nyonso ezwami bino partout dans le monde entier. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu. C'est toujours votre humble servante de Dieu, la sœur Priska Mbuzi. Nzamba pesi biso lisusu mokolo lelo a permettre ete to kutana na bino to mona na bino na mokolo lelo. C'est parce que na ba projet ya malamu pona tina bomo ya ngai na yo. La Bible dit l'Éternel Dieu forme le projet de bonheur pour ses enfants. Mais le diable cherche toujours à détruire, cherche toujours à ruiner les vies des enfants de Dieu. Mais l'Éternel Dieu ne nous laisse jamais. L'Éternel Dieu ne laisse jamais que la main du diable puisse toucher l'un de ses enfants parce qu'il est avec nous. Et moi, dans Nzambe, on a partagé ni le Nzambe na mokolo lelo. Eza yo mutozo landanga partout au sepelotika nyonso ya yo, ba occupation ba préoccupation na yo, makambo ebelo zala kinango, mon sepeli au privilégié na nous ezali lo ba Nzambe. Nzamba pambola yo, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Où est un moment où Seigneur moi na Nzambe nyonso kabora na fitilité, na o nyonso zo comprendre que zo pesa Nzambe lo kumute. Ezo témoigner grandeur ya bon Nzambe na yete, ezo fingisa kombo ya bon Nzambe. Nde Seigneur na yo mwana na Nzambe o kabona na yango. Bien-aimé na yo ko partager na yo liloba na Nzambe o ezaye moko Nzambe. Bien-aimé, il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, le verset 22. La Bible dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Pour na yo mutozo landango vandi liboso ya télévision na yo, o vandi liboso ya téléphone na yo portable. Ozo yo kaliloba ya Nzambe o nazo partager na yo. La lingi ozanga ka Biblia te pona yo mwana na Nzambe. Vous savez, après loi ya Moïse, Nzamba zoebisa Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Liloba na Nzambe ezalaka ye moko Nzambe. Bien aimé dans le Seigneur, tango ozoyoka liloba na Nzambe po ndimo te yango na misala.
okosuka na kozala rayonnant de joie, okosuka na kozala couronné. Zwaka mingi ton ya kopartager ka liloba na Nzambe na moto aza pembeni na yo, zwaka mingi ton ya komédita ka liloba na Nzambe. Vous savez quelqu'un oya maîtriser liloba na Nzambe, moto azwaka ton ya koyoka liloba na Nzambe pe kotia yango na misala à tout moment. Devant un problème ako réagir lokola moto nyonso te. Liboso ya problème nyonso ekoki ko se présenter, liboso ya situation nyonso ekoki koya, lolenge na ye ya ko se comporter et kozala différemment na bato misusu. Pourquoi? Parce que liloba na Nzambe vanda kati na ye. Mwana na Nzambe sengeli omipesa kati na kotambola na kobanga Nzambe, esengeli okangama na Nzambe, esengeli okabwana na bafitilité, otika nyonso ezopesa kombo na Nzambe lekumu te, parce que Yesu azozonga kala mingi te. Bien aimé dans le Seigneur, depuis mikolo nyonso soki na bandi na bande komituna, Seigneur, pourquoi on insister na lobela sur le pardon? Même au moment où on a sala makambu mususu, le Saint-Esprit a insisté na lobela sur le pardon. Saint-Esprit a insisté na lobela sur le pardon. Bien aimé, le pardon est une puissance qui libère. Nayebi ete bisika nyonso ezwami yo ozali, okoki kozala na moto moko atuka motema na yo, moto moko oyo osala bolamu, moto moko oyo nyokwama mpo na ye, moto se sakrifia mpo na ye. On dit peut-être que yo ozanga, mais o privilégié ye asala yo mabe moko songolo pakala. Ameka ko saluer personnalité na yo, apoignarda yo, mena mokola lelo Yesu atindinga na yebisa yo, okende na kolimbisa. Yesu atindinga na kende ko interpeller yo, que le pardon est une puissance qui libère. Bien aimé, kende kolimbisa moto nyonso asala yo mabe. Ezala moto zo reconnaître ete non, oyo aza na esika lisusu na motema na nga, na oyo nyonso nga nakenda kosala mpo na vi na ye, masepela azongisela nga mabe non, amérité pardon na nga te. Yo nde motema ya bongo Yesu ayeli, Yesu aye mpo na yo, aye kotoke na motema na yo, fongola motema mpe olimbisa, aye kotoke na motema na yo, omeka kolimbisa moto nyonso azokisa motema na yo. Na moto asala yo mabe. Bien aimé dans le Seigneur, oui certainement esala kapasi mingi lokola mwana na Nzambe, osali mutu bolamu pe mutu wana zongiseli yo mabe. Bien aimé dans le Seigneur, kende na kolimbisa, fongola motema olimbisa moto nyonso azokisa motema na yo, kende kolimbisa moto nyonso apesa pasi na motema na yo, moto akenda kozokisa motema na yo, moto akende ko blesser motema na yo, moto yo sala bolamu mais asala motema na yo pasi. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 59 le verset 1er, la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont nos crimes et nos péchés qui mettent une séparation entre notre Dieu et nous. Bien aimé, fongola motema na yo limbisa parce que oza mwana na Nzambe. Fongola motema na yo kende ko limbisa parce que ozo mérite fongola motema yo limbisa. Nous sommes appelés de ne pas rendre le mal pour le mal. Mais biso to benga mapote to sala bolamu même na moto asali biso mabe. Et comme itango kende ko zongisa bolamu. Bien aimé dans le Seigneur, et ça na batu mususu o Nzambe ataka pembeni na biso pour que basala biso mabe, non seulement mabe wana etikala éternellement, mais pour que mabe wana et orienter biso vers chemin à destinée na yo. Et comme ils ont bisita on Nzamba lobaki que son mabe ya mutu wana yo koki kokoma te. Bien aimé, derrière souffrance ya Job, il y avait Dieu dedans. Na sima ya pasi ya Job, na sima ya baperte ya Job, Yesu abatamaki na sima. Mais soki Job alobaki alanda matoi ya bato, alanda biloba loba ya bato, mais Job alingaka koma o Nzamba lobaki te. Mais comme Job était intègre, comme Job abandaki kotala Nzambe pe koyoka Nzambe, Job azongisaki mabe na mabe te. Bien aimé dans le Seigneur, nini yaki kosalema. Job ayokaki mongongo na Nzambe, afingaki Nzambe na yete, pe regard na ezalaki tourné vers l'Éternel. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nalingo kende kotanga histoire ya Joseph bisike zwami yo. Tellement nalingi to partager na ona mokolo lelo, c'est sur le pardon.
Bien aimé, moto nini oyo koki kolimbisa? Nde nani moto akoki kolimbisa? Moto basali mabe. Na lobite na moto asali mabe alimbisa, mais moto oyo basali yo mabe, fongola motema limbisa moto azokisa motema na yo. Peut-être kozala nzela oyo ezokanga lipamboli na yo, ekozala voici moko o banda babanda ko prophétiser mpo na yo, banda babanda kosakola mpo na yo, changement eza te, accomplissement ya promesse ezozala te, ozo se poser tant de questions. Mais nzambe banda olobaki pourquoi ozosala te, oza na kaso moko ta bato na motema na yo, oza na bato ebele okanga na motema na yo lokola libanga. Bien aimé dans le Seigneur, tanga histoire ya Genèse, histoire ya Joseph na Genèse. Bien aimé dans le Seigneur, Joseph atekamaki na bandeko na ye. Joseph azalaki mwana se moko papa na ye bandaki kolinga mingi. Jacob alingaki Joseph mingi. Jacob azalaki na bolingo Joseph makasi koleka bana nyonso oyo ya botaki. E bandeko na ye bayoki likunya envers ndeko na bango. Baye koloba non, il faut toboma ye. Comment papa zolinga ye makasi koleka biso nyonso? Non seulement papa lingaki ye mingi, mais Joseph avait la grâce de Dieu en lui. Joseph azalaki na don ya interprétation de songes. Joseph azalaki na don ya vision. Et kaka na ndako ya papa ya baboti na ye, ake kozwa ndoto. Amoni koma minzoto, ebandaki kongumbamela ye. Ake komona koma liboke na ye kendaki liboke na ye, maboke misusu kendaki kongumbamela oya ye. Bien aimé dans le Seigneur, tango papa na ye ko interpréter vision wana, alimboli alobi no oyo moni wana, ezake bako adore yo, et kokoma na moment moko nzamba ko eleve yo, oza minzoto o minzoto misusu kongumbamela. Bien aimé dans le Seigneur, bandeko na ye bayoki likunya envers ndeko na bango, bayeko yoka jalousie envers Joseph, balobi no to boma ye. Comment mwese ebkende kongumba mela ye akozala nani? Donc biso to kongumba mela ye akokonza likolo na biso ye akomi nani? Il faut to boma ye. Kaka kati na bango nzamba ke kolata moko ya ennemi. Kaka bango nyonso nde balingaki ndeko na bango te, mais nzamba ke kosimba motema ya moko na bango. No aza quand même ndeko na biso. Na place to boma ye, de préférence to kende koteka ye. Bien aimé dans le Seigneur, bateka ki Joseph na Égypte comme esclave. Mais bake kozwa elamba na ye bapakoli makila, bamemi yango epa ya papa na bango na kombo ya Jacob. Balobi ozo reconnaître lisusu elamba oyo. Papa talibi alobi elamba ya Joseph, oui balie na banyama. Joseph akufi. Bien aimé Bible ezoloba Jacob asala matanga ya mwana na ye pendant temps molai. Nzoka Joseph atikalaki kokufa te. Et bien aimé na Joseph kote kamatekami, akutanaki na makambo ebele na nzela na ye, kokoma komi na ndako ya Potifar. Mwasi ya Potifar akomi koluka ye makangu. Lokola Joseph abandaki kotambola na kobanga Nzambe, Joseph était intègre. Bien aimé, la Bible dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Moto nyonso abangaka Nzambe akomaka moninga na Nzambe, puis akomaka na instruction atambolaka nango selon ba ordre ko ute pa ina Nzambe. Joseph alobaki non akoki jamais kokoucher na mwasi aza yanga te, non akoki kosala ekobo te na bebisa alliance nanga te na Nzambe. Bien aimé dans le Seigneur, Joseph a se retrouvé qui na prison. Lokola Nzamba azalaki na ye, ezalaki ba voir Nzamba bande kolekisa ye pour que azwa nkembo na basima ba humiliation na ye. Bien aimé dans le Seigneur, kokota Joseph a koti na prison. Bien aimé Nzamba kende ko visiter na prison. Et bato bazalaki na ye na prison, baye kozwa ndoto Joseph alimboli. Moko bakataki mutu, mususu atikalaki après kobima. Tango roi aye kolota ndoto, interprétation ezalaki te. Bien aimé dans le Seigneur, aye ko se souvenir na moto bazalaki na ye na prison. Joseph avait l'esprit de Dieu en lui. Et tango baye ko benga Joseph, Joseph azwa kiton ko interpréter ndoto wana. Bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu merveilleux, Dieu roi,
Nzamba koki ko simba mitema ya bato ya mabe pour que batungisa vie na yo. Ozanga kimia batuka yo ba mortifier yo juste pour que mema yo na gloire na yo. Pourquoi ozokanga mitema ya koyina bato? Ni tete bandeko ya Joseph bate kaka Joseph akende en Égypte. Joseph alingaka comme premier ministre te. Bien aimé dans le Seigneur, lié kola kolimbisa. Fongola motema na yo limbisa moto nyonso asala yo mabe. Même nga moto nazote yo. Eza na bato sunga na vie, moto yo keli ma osali bolamu, mabalukelo akomi koluka mawana, aluka soni na yo. Le temps qu'un enfant de Dieu, bien aimé tozongisa toujours bolamu. Et comme il tombe pour yo mona na nzambe, yesu atindinga na yebisa yo, et kozela te bati yo sur la bénédiction. Laisse-moi te dire que bénédiction pas ya mona na nzambe, ezalaka automatique na mutu atambolaka na kobanga nzambe. Aussi longtemps zo banga nzambe, ozo tambola selon ba précepte na ye. Nyonso zo lukana sa mokili okozwa yango. À une seule condition, yo kana nous voir na nzambe, yesu atindinga na yebisa yo, ouvre ton cœur. Fongola motema na yo limbisa moto nyonso. Kende na kolimbisa moto atuka motema na yo. Yesu atindinga na yebisa yo fongola motema. Bien aimé, prends le temps de réfléchir. Limbisa. Et kosala yo lokote. Mais okozwa nkembo ko ute pa ina nzambe. Et komi tango fongola motema na yo mwana na nzambe. Et komi tango kende kolimbisa moto nyonso asala yo mabe. Bien aimé dans le Seigneur. Tango ko fongola motema pe okolimbisa nzamba ko sala na yo makambo asika nzamba ko fongolela yo nzela nzamba ko accomplir bilaka na ye kati na bomoi na yo parce que atindinga na yebisa yo fongola motema atindinga na yebisa yo limbisa. La Bible nous dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien aimé mabe combien yo sala yesu alimbisa yo. Pourquoi pas yo fongola pe motema yo limbisa? Pourquoi pas yo pokende ko fongola motema yo limbisa mwana na nzambe? Pardonne. Kende na ko limbisa. Kende na ko limbisa moto nyonso asala yo mabe parce que l'Éternel Dieu revient bientôt. Yesu azwa ko futa moko na moko selon misala na ye. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, dans le livre des Psaumes chapitre 18, il est écrit avec celui qui est bon Dieu se montre bon. Avec l'homme pervers, Dieu agit selon la perversité. Il sauve le peuple qui s'humilie et il abaisse les regards au temps. Bien aimé, mais quand nous s'humilier, autant la passion va pêcher à la moté matin, mais yo limbisa. Parce que comme il t'en a eu la bénédiction, oui. Et comme il t'en a visitation en Nzambe na bombo inayo. Et comme il t'en a eu un message à boyaka. Tant Nzamba lingaka pambola libota na ye. Alobi na Moïse loba na bana Israël ba zongelanga. Et bongo Nzambe na ko zongela bango. Message à boyaka pambate. Na moment Nzamba lingaka visiter peuple na ye. Atindaka peuple za la pré. Peuple ba fongola motema. Peuple ba se sanctifier. Peuple ba kabonana lisumu. Pemitema na bango za la peuple. N'oublie pas que l'Éternel Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel Dieu voit le cœur. L'Éternel Dieu voit le cœur. Et comme il t'a préparé motema na yo. Parce que Yesu azozonga. Et comme il t'a yo kende ko laver katina yo. Kondimate ozanga lola à cause de la futilité, à cause de la désir ya mokili. Kondimate ozanga lola à cause de la conseil bato bazo pesa yo. Non ko limbisa yete yo ka voa na nzambe. Ko yo ka bato mokili te, mais yo ka ngongo ya mokonzi na yo. Ozali Yesu Masia. Bien aimé na lingi to zwa ton mukie na losambo to sambela. Parce que ça facile te ko limbisa. Ebele bazo telema koloba na par na nzambe. Mais mitema na bango eza bloqué ba bloquer batu na mitema bakanga batu na mitema ou comme barrière pour na bango. Il est écrit dans le livre des Chroniques que quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'ouvrirai les églises du ciel. Et comme il tango yoka mongongo na nzambe, de la lingito s'humilier liboso na nzambe, nzamba pe sangana yoton. Nous allons prier ensemble. Et par la grâce de Dieu, n'a qu'au créer jour où tu prier na bino ensemble en ligne. Et
le Seigneur va vous bénir. Nalingi sike zwami yo. Okendo kanga miso to bondela. Okanga miso na yo to sambela parce que Nzambe wana za malamu. La Bible dit dans l'air de tresse, il les envoya sa parole et sa parole guérit. Liloba weye pona yo mwana na Nzambe. Kwa ndircir motema na yo te, et comme ton ya bénédiction na yo, et comme ton ya visitation na yo, et comme ton ya exaucement ya lo sambo na yo, parce que Yesu azana yo elongo. Soit le boko na yo tsana motema, bisika ezwami yo tozo bondela. Yebisa Nzambe na lingi na mona yo, na lingi na bika d'exploit ko ute pai na yo. Soit le boko tsana motema. Éternel de Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, le Maître des temps et des circonstances, c'est toi. Yahweh Olobina Makomina yo, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations les disciples. Mosala onaye kosa les angate za yonkolo, tala libota o bandimi kotika nyonso kolanda pe koyoka yo Yesu. Accompagner libota o Nzambe nanga. Simba mitema ya libota na yo. Bato bakanga ki mitema pe mabanga ezalaki kati na mitema na bango. A cause ya liloba na we bimi na avant midi ya lelo. Ekende ko changer et transformer bomo ya moko na moko. A cause ya liloba na we bimi na moko la lelo. Bomo ya moko na moko ezwa via sika. Na tomboli loboko na nga likolo na qualité ya mowumbu na yo. La Bible dit Riban a été maudit par son père Jacob. Mais tango Moïse a déclaré Riban vie. Seigneur na koti si vi na moto afongoli motema na ye pe alimbisi bisika molile zala qui n'a déclaré Paul là où il y avait des obstacles na quoi ici yango au nom de Jésus bisika bataki ba barricade na quoi ici au nom de Jésus. La Bible dit Jéricho était barricadé fermé, personne n'entrait, personne ne sortait. Olobi na Josué, aujourd'hui je livre Jéricho entre tes mains. Banguna na bango ba koma ba marche pied na bango à cause ya motema o balati na mokolo lelo. Nzambe accompagner libota na yo, augmenter bomo ya crainte na bomo ya libota na yo Dieu, koleka likolo ya nyonso, pesa libota na yo bomo ya losambo. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 21 le verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière vous le recevez. Tika ete oyandimi koyoka liloba, kotana misala pe koluka yo na nzela losambo, o pesa eswe ya motema na ye, to bondeli bolokola moto moko. Tolobi, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'était votre humble servante dédiée, la sœur Priska Mbouzi, Bisika Nyonso Bolandinga, Nzamba Pambola Bino, et je salue mon papa, le révérend Jacques Mbia, je salue toute la famille, la Rosée du Ciel Shekina, et je salue celui qui était derrière la caméra, na Pessiombot avec ma fille, Gospel, je vous salue. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine édition. Malou